Joe Biden alobi ete Amerika ezali kozongela kosala elongo na Union Européenne pe OTAN. Asololaki na nzela ya singa na président Emmanuel Macron ya France, Angela Merkel chancelière ya Allemagne na ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Boris Johnson pona kolaka bango kosala elongo pona COVID-19 bokengi pe Afrika. Ministre ya sembo ya États-Unis apesi ndingisa na bazuzi ya ba eta kosala bolukiluki na sango nyonso ya mbeba na maponami. Mokambi ya bolukiluki ya maponami ya mboka atiki mosala. Secrétaire d'État Mike Pompeo alobi boleki na bokonzi ya sika bokozala pete po Donald Trump akotikala na ebonga. États-Unis etie bipekiselo na visa likolo na bateki ya mazamba penzete. Secrétaire d'État Mike Pompeo alobi ete États-Unis ekokoba kobundisa bongo mbeba nyonso ebongisama kotelemela kanyaka pe kobatela libanda lia bomoi lia litomba mingi na mokili. Kalaka mokonzi ya ONU asengi na bakonzi ba Burundi koluka boyokani. Antonio Guterres alobi bolingi ya mokonzi ya sika ya Burundi Evariste Ndayishimiye pona mbongwana bozali makasi kasi bokokokisama te soki afungoli bikukete pe aluki kimia na bayi Burundi banso te.